le gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolumbu Bobo, de venir prendre la parole. Son Excellence, Monsieur le avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Le gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolumbu Bobo, de venir prendre la parole. Son Excellence, Monsieur le avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. Je remercie d'abord l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances, pour la grâce qui m'a été faite d'être gouverneur des provinces et me présenter devant cette auguste assemblée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à mon accession au pouvoir, j'ai hérité d'une province caractérisée par 1. L'absence d'éclairage public, pas même un poteau. 2. Les routes urbaines non asphaltées, même pas 1 kilomètre. 3. Les routes d'intérêt général impraticables et des ponts faits par de simples morceaux de bois, ce qui causait plusieurs accidents mortels et la rareté des denrées alimentaires en bandade. 4. Les transports urbains, sans bus ni taxi. 5. La PNC n'avait pas de moyens de mobilité pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur le plan politique, l'instabilité des institutions était récurrente. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur mon leadership, sur le plan sécuritaire, la police est dotée de la logistique nécessaire pour organiser les patrouilles et sécuriser la population et ses biens. Le phénomène Kulona est sensiblement réduit. Sur le plan des infrastructures, réhabilitation de 244 km de routes d'intérêt général et construction de 126 ponts et dallos en béton d'armes. Alphatage de 32 km de la voirie urbaine et entretien de 47 km en terre battue. Implantation de 5715 poteaux d'éclairage public photovoltaïques en Bandaka et dans les chefs-lieux des territoires. Construction de la prison moderne, construction de l'université moderne, construction de la laboratoire moderne, construction de l'école de la police, réhabilitation du siège des palais de justice. Sur le plan politique, le maintien de la stabilité institutionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette énumération à titre indicatif de quelques actions concrètes et visibles m'ont voulu le sobriquet de papa vidéo, comme vous le savez. Sur le plan agricole, élevage, pêche et développement rural, les processus de relance agricole, animale et halieutique, grâce à l'appui des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, dans le cadre des PIRED, et aussi la contribution du gouvernement central, commence à produire des effets. Sur le plan de l'environnement, si la République démocratique du Congo a été déclarée par votre autorité pays solution aux problèmes climatiques, la province de l'Équateur, par ses vastes étendues de forêts et de tourbières, ainsi que la diversité de sa biodiversité, les berceaux de cette solution.
À ces propos, j'ai initié la déclaration interprovinciale sur les tourbières avec les gouverneurs ayant les tourbières dans leur province. Malheureusement, tous ces gouverneurs ont été emportés par l'ouragan sélectif des élections et moi, je suis resté le seul survivant. Dès le mois d'avril, à ce propos, j'ai initié la déclaration interprovinciale sur les tourbières avec tous les gouverneurs ayant les tourbières dans leur province. Malheureusement, tous ces gouverneurs ont été emportés par l'ouragan sélectif des élections et moi je suis resté le seul survivant. Je voudrais parler du SAC 45 territoires que je considère comme un miracle produit dans le domaine des infrastructures au niveau national. À l'Équateur, avec mon implication personnelle sur 96 ouvrages prévus, dans 55 écoles primaires, 34 centres de santé, 7 bâtiments administratifs, 68 sont réalisés, soit 70,80% des niveaux de réalisation, et a pour conséquence la réduction de l'exode rural. Pour une fois, tous les territoires de la province disposent de bureaux administratifs, des écoles et des centres de santé modernes de proximité. Bassa Kapé et Boni. Je termine. Pour clore mon intervention, je plaide au gouvernement central pour obtenir ce qui suit. L'installation de moins de 10 MW de courant électrique pour booster l'économie de la province, l'appui de la mécanisation de l'agriculture et l'aquaculture, la dotation de péniches pour pallier au problème de naufrage dû à l'usage des baleinières en bois. Je vous remercie, Excellence, pour votre aimable attention. Gouverneur de province ya Équateur, tango azwaki maloba, alobi atongi bapon. Ebele ya bapon alobi atongi plus de 100 ponts. Oye atongi na ba territoire nyonso ya province de l'Équateur. Yami bale ayaki koloba lisusu alobi ati éclairage public na ba chef lieu nyonso ya province ya ba chef lieu nyonso ya ba territoire, les 7 territoires oya province de l'Équateur. Alors ngai na mituni na lobi me makambo wana nyonso alobaki yango liboso ya président de la République pe ya ba gouverneur nyonso basanganaki kuna. Ezalaki kuna pe gouvernement ezalaki kuna. Alors na mituni na lobi me ngai molobeli ya territoire ya Bomongo, député national, nazalaki pe élu député provincial. Na député provincial siège wana na tiki yango na premier suppléant na ngai ezali honorable Vigilant Bozoko, oyo azali lelo rapporteur ya Assemblée nationale, ya Assemblée provinciale Boli Misumuke. Alors natali na lobi me territoire yango ya Bomongo o wapi na yebite soki territoire ya Bomongo ezali mibale, na yebite soki na bosani carte ya territoire ya Bomongo, la carte administrative ya Bomongo, ya territoire ya Bomongo, na yebite natali bisika nyonso ngambo ti ngambo, est, ouest, nord, sud ya territoire. Natali secteur, chef-lieu ya territoire na biso na Bomongo, la commune rurale ya Bomongo. Natali ba secteur na ba chef-lieu na yango nyonso, chef-lieu ya secteur Zamba na Buburu, secteur Ngiri na Ngondo. Natali esika nini gouverneur na exécutif provincial, c'est-à-dire gouvernement provincial na ye esika nini ngi ba pont,
et si kanini bati ba mwinda na chef lieu ya territoire na moniteur bino population ya Bumongo boye bisangai soki batongi yango esika mususu peut-être na kati ya Zamba oyo ngai na moniteur boye bisangai yango gouvernement provincial elongo na gouverneur de province mokambi na yango ya province na biso tozali na respect mingi pona ye tozali kotosa pe kokumisa musala na ye parce que azali gouverneur de province ye moto azali kokamba province mais ton limite maloba wana oya lobby na 13e conférence ya ba gouverneur liboso ya mokambi ya mboka le président de la République chef de l'État pe na gouvernement central na ba gouverneur nyonso bazalaki wana pe ba président ya ba assemblée provinciale bazalaki donc le Congo ezalaki réuni na Bandunuville liboso ya bato wana lobi atongi na ba territoire nyonso ba pont ati éclairage public na ba chef lieu ya ba territoire nyonso ya province ya Équateur na kokaki kovanda kimia te na lingina loba polele na territoire ya Bumongo gouvernement provincial exécutif provincial atongi ata pont mokote ezala éclairage public na chef lieu ya territoire ya Bumongo na moni esika nini gouvernement provincial exécutif provincial elongo na gouverneur bakeye kotia bamwinda na moni yango te na yebi te ngai mutu nazali ko fournir effort ngai moko nazwi appui ya mutu moko te même pas le gouvernement central même pas ba politicien ya Congo to ba politicien ya province ya Équateur nazali ko bunda na musala wana ngai moko ndenge bino boyebi yango na bandaki kotonga ba pont wana avant ba élection na tongi pont ya Loke na tongi pont ya Bobeka na rivière Ubangi na Lobala 1 na Lobala 2 na tongi pont ya Boputa na chef lieu ya territoire ya Bumongo na simana yango na ye kuzwa musala ndenge na yokanaki na bino na moment ya campagne électorale ndenge na pesa ki bino projet de société na ngai na ye kuzwa na lobby na sengeli kotonga ba pont ko banda Buburu ti Bumongo ba pont o ezali wana ebele ya ba pont ezali soki une quarantaine ya ba pont na kanisi tozo kotonga ba pont wana bino moko boza komona yango totongi ba pont na kanisi sikoyo tokomi soki na komi kosa te tozali na 18e pont o toza kotonga na nzela wana ya Bumongo Buburu nzela wana ezali colonne vertébrale ya économie ya territoire ya Bumongo naza kotonga ba pont wana ngai moko na ba moyen na ngai moko na moyen oyo bazali kofuta ngai na musala obino boponaki ngai ndenge na yebisaki bino ndenge toyokanaki nazali kotonga yango ba pont wana pe boza komona yango na ba réseaux sociaux na banzela nyonso ndenge nazali ko publier misala wana et puis tina pe ya kolobate tozali boza komona yango na ba réseaux sociaux ezali te parce que ba réseaux sociaux wana nde ezali pona bato bazali na Bumongo te mais bino bozali sur place na Bumongo bozali komona yango. Mais alors, il y a gouverneur de province. Il y a liboso ya Congo Mobimba. Et si quand tu as présenté difficulté, ou bato bazali komona pasi na territoire moko pona makambo ya nzela, pona makambo ya ba pont wana. Parce que ba pont ezali kaka ba nzete ndenge ba koko bazali kosala kala. Depuis tozoa indépendance, musala wana esali mate. Ba pont ezali kaka bongo misalo ezaka ya salongo kala ezalaka corvée patu bazali ko bongisa banzela ko kata mesiko e corvée ezalaka sur terre donc banzela nyonso ebeba patu bazali ko tungisa mapona likambo ya ba pont ngai na zui initiative ya kotonga ba pont na territoire na ngai mais alors
comment est-ce que le gouvernement exécutif provincial, le gouverneur de province, parce que il faut que le gouverneur aille bisabiso malamu. Et c'est quand nini yaza kutonga bapon na territoire ya Bomongo. Peut-être que abimisa misolo na gouvernement na ye. Pona kutonga bapon na Bomongo. Et que misolo wana comité to moni yango te. Bongo baya kozwa bapon o ngai na za kutonga comme député national. On a za kutonga na territoire ya Bomongo baya ko comptabiliser yango batia te bapon wana gouverneur na exécutif provincial batongi yango wana na kondima te. Je ne serai pas d'accord avec le gouverneur. Na kosenga ye bolimbi simingi. J'ai beaucoup de respect pour na bateau. Nous sommes basés sur musala ya l'État. Na qualité na ya gouverneur, c'est un homme d'État. Alors na koki ko loba makambo ya lokuta pour na yete. Mais il faut que à clarifier li kambouana. Parce que les dit kambouana ko pesa biso moi pasi population les ko milela biso doye ko bunda pona ko luka ba solution doye ko bunda biso moko. Mais gouverneur akende ko lobana miso ya chef de l'État ou ya ko kamba biso Congo akende ko lobate non il faut basara non bongo te wana ezali malamu te ezali malamu te na koyeba na ngai à moins que na mikosa peso ki na mikosi bolimbisa ngai na koyeba na ngai na yebi ke gouverneur de province oyo azali sikoyo na Équateur la province d'Abisso akoma depuis akoma gouverneur atia makolo na ye na territoire ya Bomongo te soki na lobby na mikosi bolimbisa ngai pe boyebisa ngai mokolo nini ya akoma ki na territoire ya Bomongo akoma te ezali l'une des raisons pour l'année 2025 avec le gouvernement. Je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Oyoki elenge ya Congo, tapele